à page na pesi bino mbote ngai ndeko na bino prophétesse Tabita tozaka kala ba continuité ba témoignage na biso na pesi bino ba bonne année pour la 2023 ngana yeli susu awa pour continuer susu tara prophète azana makambo bila ko sala batan ezalaki te pour kosala video mais nzamba permettre lisusu na yesusu liboso na bino mpona kopambola libota ya nzambe tozo continuer kaka na ba témoignage na biso po makambo ko expliquer eze belé na part nzambe to ko bomba ba difficulté te o tozo mona na banzela ya nzambe po bato mosusu bakanisaka ndeka baye ko sambela lelo fo bazwa ka bozwi lelo kaka soki basakoleli yo il faut ka ko mona ngo lelo non eza ba prophétie mosusu esalamaka esalami lelo eza mosusu pe il faut ezwa temps alors bako kenda kaka ko sambela te pona ba prophétie bako ke sambela te pona kaka lelo non il faut tozala na kati ya maloba nzambe po maloba na ye ezonga pamba te maloba neso ke bimi il faut miracle et salama na ye kopesa bino susu mbote na ye susu liboso na bino ba santu ya nzambe ngai ndeko na bino en tout cas na souffrir mingi na musala oyo na lekina be humiliation na lekina makambo belé kaka pona lokumu ya Yesu Masia de Nazareti ya lobaki ba oyo bakolanda ngai bango pe bakoleka na banzela oyo ngana na lekaki yango wana bapasi ya kana bisengo tozaka tozokanga na nzela ya nzambe ngande kuna bino naza toujours molende naza toujours na kondima na oyo nzambe aprometaki po oyo aprometaki akosaka te oyo aprometaki simple akokisaka maloba na ye ate umeli ekokokisama prophétie ate salimila eza na jour nango ekokokisama yango wana tozonzimbela kaka nzambe yana nguya yango wana tozopesa merci pona santé pona nyonso wazosala kata po moyo na biso tonzimbela nzambe existaka nzambe aza nzambe ya solo soka lobilo likambo ekokokisama ata bitumba ata pasi ekokokisama na taya nzambe amen.